Vous regardez KTG Culture Africa, chaîne 100% Culture Afrique. Abonnez-vous massivement. La vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Mais il y a faux ou il y a la tiliputa. Beaucoup de ces bourreaux comment Moutaka pata, beaucoup de ces bourreaux comment ou la tata na diangenda. Mais dans le bas besoin de soda bakanga bakena na stade de martyr. Président Zalawana bakimbangu stebala wana ba chef spirituel la bilo ba wana na ba oba lo ba kimbangu wana liputa ye wana bakunda na nkamba. Bozwa koro wana boya na stade de martyr. De fola bima exemple mo bona monde que garçon bakanga ga e cadena po bandolo ba makamba lokuta. You can see lukuta oyo babandela biso na spiritualité kasi ya mwana kotitima ba politicien friki mbangu komone kimbangu dia mtungu noir simo kimbangu zata simo ya makambi babunga nzela siko bango tu baza contre nga pour la reverser contre na bango. Quand on a famille à roi Baudouin ya Belgique na ba Belge ba côté là ba oui garçon il dit que corps ya prophète na bango et limoi mais biso to récupérer ils en a Belgique parce que mutu wana oba oto bakenda ko tutimo la kuna na Lubumbashi na prison wana ba tumo to mana ba RTC ba mettre Zambe tata la biso ndenge mokili mozali kotambola makambo mabe maleki biso yango nde pasi eyeli biso Nzambe tata la biso ndenge mokili mozali kotambola motema mabe leki biso yango nde pasi eyeli biso ingeta na bankulu nyonso ingeta na bamfumu nyonso ingeta na ba grand esprit nyonso ingeta na bangunza nyonso ingeta na ba chef spirituel nyonso obazi bongo libaku ya kolanda bongo émission na bino bosolo na politique formule D to baki na bino en même temps za bongo na bosolo na politique formule D landa biso encore na KTG Culture Africa parce que ici nous parlons de la culture, la musique, la religion, la politique aussi ba bongo angle nyonso même la société. Toujours bongo invité de marque pour la pesa bongo bayindo mayele bwanya bososoli na inspiration oyelingi azwa mayele azwa bwanya longola kofinga longola critique longola ko soupçonner vanda calme zwa kaye tawana stylo zwa enseignement pour zwa bongo mayele ndenge nini ya kotambola enseignant esi azongi motangisi esi aye moyekolisi mutu apesa bongo mayele na bwanya esi azonga bongo na KTG Culture Africa en même temps sur la politique formidée alors botika bongo critique inutile lelo encore ngunza mama mona azongi bongo na kati ya TV na bino parce que la question ici on est tellement ébellé chaque fois la religion la politique la santé la société ma besoin tellement meke ya ko fa zuma ka chaque fois le ko la enseigner na kati école apesa ka bongo ba ko bazanga bongo bwanya pe bo sosoli ya ko ba comment est-ce que mukili esengeli bongo tambola ya mami ba konzi ya mboka na sembele pe bo konzi ya mboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi ensemble na bureau na yo maloba man maman so ekoma ke pa na yo il faut pratiquer parce que bo sosoli ezande awa bwanya ezande awa fongole ya Congo evandi awa na oye ya lobaka soki o pratiquer yango asenga ka bongo kata coalition FC na cash pour fonctionner bien au salaire yango peut dire bwanya ekotaki comme engunza oyo pozali c'est ce que enseignement ya mamona
pour na bongo otam sa Congo oyo fumu Kimbangu pesa yo malamu ingeta le bongo yo bayango to bongo ba sujet tellement ébélé mais tant mon PV kitaka to changera bongo maka parce que enseignement to ne pesa maka to mo esprit kitaka tingunze kiti et sera sko ba bongo ba kolo makambu ba pesa autre le ba na plateau yo mo to changera bongo émission to tika la bongo lelo parce que ba question tellement ébélé ya li aussi ma bongo mo mukie par rapport ya oiso le kabon mikolo yo na sima bongo na bongo to bongo na deux photos photo ya Kimbangu ya Simon Kimbangu ayati bongo liputa to ayati bongo liputa 4 places na Kimbangu ya Torsini ya mwana ya sima nanga to ko parce que lelo mama mona asosolisa biso qui est le vrai Kimbangu nani yango oyo ya solo ya pona ko bikisa bongo ba indo to na kati ya panafricanisme man lelo a expliquer biso yango même temps il y a presque des temps passés man mamona alobaka il faut roi divin moko aya bepai ya bangunza roi mo divin mo zanani to moni lelo bangunza bakomisi bongo masambuki du roi divin est-ce que ça y est na ngambu mususu il y a une personne ozali bongo chef ya bangunza nyonso to retourna man mamona a ceux qui a yebié parce qu'avec à part masambuki il y a encore un ngunza tellement spirituel to moni bongo la stade to moni bongo la prière makasi to koyeba awa Mamamona, donc on tourne et l'autre où il y avait mingi c'était par rapport il y a anti-voilà dans le gouvernement. Assez d'abord le Kodamboka a éradiqué l'anti-valeur. Bateau va permettre à mon Kodamboka pour Royiba, Kolia, Kosora, Kosuba, Bon Libanda, Kobe, Sabon Mboka. Man et l'autre expliqué Bisso. Mamamona, Azabonko insisté chaque fois que Fachi Beto a préparé bon constant Moutamba, Lokola, Dauphin, pour l'élection 2028. Pourquoi? Maman n'a pas insisté. Pire encore, les Bakongo Boyoka. Bon portez biso regardez. Maman n'a comme mon Congo, mais à Boyi, mon Congo a zone à pouvoir. Pourquoi Boyi? Pourquoi à Boyi? Avant la bonne biso la réponse merci mingina hymne national. Les cas nous de quitter la compila. Na sera que le Romoko, na Boyi na ngai. Photo fêté. Les deux abonnements final. Les 31 jours à Souka, lobby le premier, na ligne fêté avant Tangotana. Les cas Simou qui n'était qu'à compila. Et le mot a 5 étoiles, sa femme, maman Mimi, moi, ça pembe pour sa vitabé. Maman, na ligne moloko moko boye. Koko Seruti, lobby à Mousikate. Na ligne lelo, bikamo salama. La boye, la boye, maman, et comme la boye, la bicho moko, tout ça kanango. Alors, avant ça, tout faut la bongo teke. Pour la sommaire, na pesa ki bongo. Na sima caméra Amien le cas bongo Giscard Saka nango bon to kota bongo ensemble. Un grand merci encore na la secrétaire ya chaîne Demora Babaleka moi si ya Mukuse ya Tayo. Merci encore na Bishop John Makese le monde papa Chirac Masamba. Vous nous motenayo. Mbote matondo mingi mbutatoko pour na calendrier na biso ba ela biso na bapaya. Très bien. Ils ont aussi là 0 heure à l'élo. Mais pour la biso, tu as vu que fête est à la Mokonyos. Pour la bino. Pour la biso. Bino banane bangunza te banoir. Nga kocha ngala raba ngunza te. Je suis pas un prophète. Am Rastaman sina ibsaibi. OK. Parce que so ibata lokuta ba leki trop na kombo ba bengi prophète. O prophète ala ki moko te. Ba prophète ba ala ki ebele. Tozala ki na mutampadi, tozala ki na tata gonda, tozala ki na mwana ntsemi. Tokeko koma na basima utoko babaka bazalaki ebele. Mais lelo na génération na biso pona nga na mona prophète azate. O c'est salama et salama. Biso ndi toza ko adapter ba prophète. Merci mingi mbutantoko ndengi oyambi biso suna mokola lelo. Tango nyonso tolobaka mbote eza monoko na biso me yenge vantoto eloba Koko Seruti ndengo Seruti et sengo efeza la na mabele. Très bien. Bato sepela na mabele baza muke. Très bien. O bazoni yo kama baleke bele. OK. Na pesi bon anniversaire na ngezo le kasiko na kati ya Los Angeles. Le lokaka. Le loka ndeto loba. À Los Angeles. Ndeki na donc les États-Unis. Les États-Unis place King Mosengo azali bon anniversaire na Chez Lamputu. OK. L'artiste na kaniso yebi Chez Lamputu. Très bien. PCP ba mwana bon anniversaire. Mwana bako. Mwana mvuluzi. Mwana mvuluzi. Akoma muta job
Ok. Comment ta job, nous les comment donc moi qui pour un exercice, on mi pesa ndenge bato bazo boma bato, ba mi baboma bato pour ye aboyango, comment ta boulot mana parce que moi moté à trop bon anniversaire mon frère, bon anniversaire et que c'est mendoa tolo nyoki bon anniversaire ane koti muntu ba santé et que m'a pas basakata. Voilà, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Na pesi mpote mingi na mwana mobali waza na nzela minu banda to botama to kola kana nzela minu na ye Gento Maria esiko zali zwa bambote na yo mon frère, je suis toujours là. Grand frère nanga ndoi na ngai Jean Louao esiko zali na pesi osu bambote na sepeli mingi kopesa bino message na mukolo lelo. Matondo mingi na baki na bino lolo ndebo bonga parce que la bongo émission presque esuka o ya fin de l'année. Chacun d'entre vous a d'abord monté ma et vimbake pardon tiens on va monter il passe le chauffer on va chauffer aujourd'hui milinga moko et kobima awa nguzamano tout le monde qui bongo lelo oyo batba la kisibiso des photos ya Kimbangu to bolo Kimbangu ali puta pena Kimbangu o ya Torsini Kimbangu li bossa magasin pe Kimbangu o sa pembeni awa toto yeba ba question tuna mingi. Papa n'a pas les cas qui n'ont pas compila depuis France à tout le monde. Tout le monde a une question. Différence entre les deux papa Kimbangu. Pour la voir, on a mis Simon, on a mis Kimbangu. Différence entre les deux fonctions de la différence ezali que moko aza oyo bango babenga kwa la tiliputa. Simon Kimbangu. OK. Ouais, Simon. Ouais, Simon. OK. Les photos wana ezaka kombo balati ici. Azana kombo na mutu wana différence ya makasi oyo biso tozo croire fumu ikala place azali azo croire place PDG Gordo azali azo croire place vienanga gosse vous azali très bien azo croire ezaki mbango oyo ya torsi bozo tala tabino monte différence ba photo wana kimbango ya buro na kimbango ya nzoto de piqué. Mundele jamais ayeli biso système atiki la biso nzoto ya mutu akomola biso nani siko bimisa photo wana pe to ko pratika moti le photo ki mbango na liputa et quoi peut-être l'église qui m'a dit déjà même photo eza ba belge a complicité na papa Diangenda papa Kisolokele papa Dialungane donc ba Congo boza batu mabe bondima ti lelo lokuta moko boyevanda na kati ya mboka buka mata koro moko oyo eza ya Kimbangu te bandimisi bino ezalaka nango na pays na bino mais Kimbangu aza na kati te. Quand on parle de l'esprit, si vous pouvez garder le corps d'un esprit bino ba Congolais papa Diangenda bazalaki bana mike tant que koti ba mon ministre tout ça au moni batu misusu nazo tala na ba commentaire batu misusu bato benga na ba téléphone pourquoi bazo bebisa ba crédit na bino na loba na bino KTJ eza prêt ezalaka na nemba pour na koyamba mutu nyonso débat ko sona na téléphone je n'ai pas le temps pour face à face boy na ko meniso ka ba bino on doit vraiment ba plan donc yo dona mono de jo bungana na nzela makambo zo ko tuna na téléphone ba ko fingo do finga na ba commentaire mais na zo luka to finga na te to zala na ba ranking te mais so za masambo ki liste yaka na chaîne ba ko benga ngala mutatoko très bien na ko ya so ko za Kimbangwiste yaka na chaîne so ko za mutu ya église de dormir yaka na chaîne. Si vous dites que Jésus a sala boye na vie na ye blasphème na ba mona bino ko pas ba mindele ba charlatan blasphème na charlatan ça moi c'est tout mot charlatan ça la passe ingaye ça la passe ça n'a pas cité na ko banda ndenge ngamna na maîtrise de soi OK nazana maman na maîtrise de soi. Et là, on est en train de commentaire. Ba finga na ba commentaire. Ba musi ba mona na fingi ba mona ko commentaire.
natangi kaka na zape na nga namoni kaka kozala ngele bungi bwangala do moyebi nga lando eza te eza na bato mosusu baswanaka na bacommentaire nanga soki otali omona ngo mutu mosusu akomeli yo na français mais azocomprendre nete kodiférencie te que signifie les opinions azoyeba nete c'est mon opinion et mon opinion est juste et je vous dis que bakimbango bafoto na bango eza mibale nde bozotala wana mais ya fo oyo alati liputa bokomisa ye buro koma mbutaka pata bokomisa ye buro koma wana tata na diangenda alati liputa wana komoni mbutaka pata Pedro Kapata mais naloba bozwama misoda bakanganga bakendanga na stade de martyr président zala wana bakimbanguiste bala wana bachef spirituel na bino bala wana na baoyo balobaka kimbango wana liputa ye wana bakunda na nkamba bozwa koro wana boya nango na stade de martyr de fona bima exemple moko na monde ke garçon bakangaka ye kadena mpo banda koloba makambo ya lokuta mais bakadena ifo ya lebele bayale oyo bakadena mo babenga bayale bayele nango na ebele 7000 cadena 27 millions de cadena na moko yanga bakimbango se batondi kota pour tour à vida nganga mo ba kota bilima kota tableau wala babenga onde tableau oyo komaka 1-0 2-0 boko mona ma 100-0 mano na champion allez obi ordre nanga kombo yaki bobomanga ali bato to yakimbanguiste oyo na bato balobaka kimbango ali puta za frère kimbango bakadena ale okanga bango wana minoko po balobaka soute na mongo yo biteke lukuta ebebisaka pays yo kanisi lukuta oyo babandela biso na spiritualité kasi yango wana ekotitima bapoliticien bavivaka na biso na lukuta kimbango ali puta lukuta mbutaka pata vrai kimbangu komone kimbangu dia mtungu noir simo kimbangu azate simo ya makambi boya na kimbangu histoire moko neti ye pa kutana na Jean Baptiste moko boye ya baptisaka ye après comme missionnaire comme côté ya Bible aboaki Bible bon même kimbangu na christianisme a participer na christianisme te mais ko toujours bon ba église tout des noirs même papa na biso papa kusu même photo wana papa butaka pas tengi pas c'est baba ndio changer John Makese ça changer John Makese bien sûr mais ce que ba ngunza baza awa mais que bangele bungi kasi yango na solo ba bato babunga nzela siko bango tu baza contre nga pour na reverser contre na bango le tout bangunza ndio acha photo c'est même ba on était ba yebite kasi bakolo bango ba yiso ba yibi bayat baya ti makambo bato bakota ngona ba famille ba roi Baudouin ya ni ya Belgique na ba Belge ba okotela nga ba lo ba que oui garçon yebi que corps ya prophète na bango eli moi mais biso to récupérer ezana Belgique parce que mutu wana oba bakenda ko tutimo da kuna na Lubumbashi na prison wana ba tumo to mana wana ba RTC ba maître ba pharaon ba le tu vas ba cérémonie belé wana ba maître bo ba père bazana bana mike ba diamne bana mike ba beta mutu moko boye na matière moko ba benga sir OK ezana en Égypte ba ndako momena ngo ba momi ba momé mutu moko bo abimi neti ya polate mais tangu makambo na mboka na biso zo marché te il faut que nous simba le boko nzambe très bien to yé ça y est comment bozo ko ko soit obi mindele ba ke soki ko kundi ko wana awa na Congo ba congolais so ba ke ko simba mo kaka ka diriger monde OK au monde grâce wana ya mindele ego zala ego disparaître c'est ceux des noirs qui vont diriger le monde. Et ça, biso batu mundu mutu to diriger monde. Si ko batu mundu mutu ba diriger monde, tande ba bungisa biso. Ba yeno ba fente prophète na biso, mutu moko bo azala ki révolutionnaire abana ko telemela politique. Ya mabe ndele. Ndenga na telemela politique ya mabe o ya biso, kimbanga azala ibongo bozu neti ye asala ki bandimi, baba ndolanda ye atera batu bobongo la mutema. Non. Kimbango yaki na mission wana te. OK. Kimbango est venu pour libérer le peuple opprimé. Bon vérifier mon opprimé. Ayaki te ko je suis venu enseigner les gens la parole, ce que nous nouvelle parole ya tatampo mutu lendo. Non!
Kimbanga ya koteya te. Akolakisa biso nzola bolingo. Tukala mi kamimbwa leki la kumosi vumbuki la kumosi. Donc tous à la bas poil ya léopard ou ya mbwa. Et là la place moko et là moki la place moko. Unité. Ce que balobi mon un esprit ya one love. Together as one. Au moins tu vas prophète on va Bob Marley one love, let together feel alright. Très bien. Là qui du pas bétango. Là qui du pas bétango. Et le Rastaman et du together as one. You reste together as one. Le même message. Très bien. Il y a bétango together kuna ba beti one love. Très bien. Ozo comprendre. Très bien. Kimba balobi kintwadi. Kintwadi. Yango balobi en anglais together. Together. One love. Très bien. Si vous bino one love voilà tellement bon moni na bino mbongo bo finiki histoire en fumuki mbango oyo ya mutu retro. Bobimisi ya mutu buru. Neti mutu moka mela ba nitriline na ba cypradin akoma gaya. Oh, yesu mutu ba kangeka so quelques jours. C'est le film na bango ba sala ya lokuta wana ba bimisa ya konda. Bon, je dis que soit 120 fouets, bakangi en prison pendant 30 ans. Bon, bimissé à santé. Bon, donc tu as la photo qui m'a mais ça m'y va. Le vrai qui m'a moi ça me tourne et Denis à son gage. Ok. Moutou a boulot là où tu vas. Moutakapata. Et comment est Moutakapata? Moutakapata quoi? Moubala maman mouille. Tata la diangène. La vérité va dire la vérité mais dans le 21e siècle. Moi je suis prêt de leur dire ça. Penaouye bisabango. Au problème Et ça grand problème na bateau bako ça il a mbongo na kimbango oyo ya magasin ya liputa. Ah on doit déchiffrer biso mais c'est vérité et baneza danger. Mais ce n'est pas le moment pe bako kanganga, ce n'est pas le moment pe bako bomanga parce que président de la République ça tient bateau déjà na misika ba servir à OK. Vous pensez que le président que moi je parle, c'est le président Tilo? Non. Le président n'a pas de spiritualité. Comprends? Mais président de spiritualité, il y a parce qu'il est contre l'impérialisme. L'impérialisme. C'est pour qui m'a. Allez, Congo, va te qui n'a pas de topo. Va te qui va bandimi na bango kimbanga fois à la wana bakosa ka bato pendant des années pour bana na bango na bakoko ya bakoko na bango ba vivre ka mien en Belgique. Tous sont là-bas. Bana papa Zako, bana poto, bana papa Charles, bana poto, bana mama Marie, bana poto, bana ya papa nani José, bana poto, bana papa Mbenza, bana poto, kianga likande mtabota te. Siko bakoko na bango ba yimteke bakunda nzambe et place batatale ki na bango bazalaka place banoko na bango bazalaka il faut tous aller à la mission place bakunda nzambe. Pourquoi balanda Babylone la grande? Là il y a beaucoup de péchés, beaucoup d'impudicité. Botikinda banzambe. Botikinda banzambe bokena ovanda ni na poto. Bokena ovanda la ni. Kimbangu c'est ça l'église moi ko za na poto ta. Il faut ça la côté la bango na bango bango na neti ya bango. Ali boyeli biso foki mbango eta bobandi na ko kosa génération pe tata sala likolo na sa zo mona maki bato yo bakosi etika pe na ignorance ka boto ndi mana to tika na ignorance ya wala suba yesu na politique babo mabiso su bien babo mi biso babandela surtout na Mobutu. Tu sais que Mobutu c'était un démon. Oh Obi Lumumba soka lobaka nini? Pas Mobutu. Lobaka nini? Na yeba qu'il faut ezala yo. Pour ne lobaka bon, tant ozo va saler. Alobi na yeba qu'il faut ezala yo. Lumumba zo liste. Alobi armée congolais. Ezongi na maboko na biso ba congolais. Na levé, na tomboli Mobutu, lieutenant-colonel, la force publique. C'était le monde. Quelqu'un qui t'a levé à une haute suprême armée. On dit que
tu occupes on a tout. Tu as besoin d'être à toi. Et ça là les américains tu vas bien dans Mobutu. Après c'est 250 000 $. À ce temps-là, 250 000 $. Tant que tu comme président, à mon niveau, tu as commencé à milliards. Avec un bon qui n'a Pourquoi on a été cancer à 36 ans? Bah là, il a pitié, il a été fou, on a chombé, il a bétail, le monde, baba, arme, tout est là, Paul a pu faire sur place. Mais le télégramme, on a filmé, mais tu as filmé, le monde, on comprendre que ton vivant est déjà payé, ça est déjà souillé, parce que ton boma qui esprit de Jarastafari. Ton boma qui moi dans Zambie. Lumumba na biso moko po toza ba traître tilelo toza ba traître tala dondimi balo bala biso ko kimbangu bakunda ina kama 12 millions de morts, ivrognerie, impudicité, homosexualité, quoi encore, guerre à l'est, détournement, guerre à l'est, c'est 12 millions. Mais Nzambe, obino benga Nzambe, incarnation na yeza Nakamba. Alors vous charlatan. C'est vous des charlatans. Vous avez menti, vous avez battu konsabino pour na Nzambe moko ya lukuta. Biso bato to la vérité. Bolingi bisoté. Ah, bah, diamba na ye. Bolingi na la primus. Le score. Oui, il y a sa génération. Je sais que c'est pas pour moi. Hein? Là, mais la whisky. Oui, il y a détruit génération. Tozane le côté dans tout mon frère. Tinazo ya awana comme un studio. Dans mon groupe, il y a des jeunes, 17 ans, 18 ans, 22 ans, nos enfants. Ndenge bapanzi masanga na mesa bauti ko beta bale eloko ko salisa tous ces ans mauvaise bonzambe qui tina mauvaise gouvernement mauvaise bonzambe nzamba osali a livrer bino na maboka batwa bosa boni comment na ajouter mato yeba vérité le Congo a tout. Mais comment vous le dites que Moutasala Moukili et Simon Kimbangu Yenzambe mais ma peuple naïe Bazunioko Tonyo kwa makama Bazunioko kwa makoute mais Tonyo kwa maka parce que mon Israël kuna peuple nzamba Israël ba on dit ba boma bato ba boma ba moto on dit ba boma bato chaque fois na masse biso ah ne bete ne biso ya bota nzambe ignorance c'est la passer comment la bloka boye parce que nzamba nga za ya lukuta OK. Ah, Togo. Check. Man, on le belo on les a tuya. Na minute on a sabino qui pas vite ça botami. Oh, azameti. Qui pas vite. Ah to so la gina za Europe. Azo bomba pe batebele na Congo. E bele baza ya odaye daye. Na babasi na bino bozo tanga tanga ba Congo nini si akufaki. Man qui pas vite d'ailleurs ça botami. Azala déjà ça comme écoute mukolo fa ya kotala ngato ko nous visiter descendant na ye oya tikaka na Mbanza Kongo réincarnation azoya azameti na pe na photo na site sola qui pas vite matondo ingeta place ozali balobi bana posa ba mona on découvrir yo la chaîne avo songa na mboka batata photo mona to aussi mato ya mono mona sikoyo message ya Kimbangu babombi yango na savunga babimisi biso message ya ba Daniel ya Ezekiel na la qui porte parole à Kianganit azotanga la verset Esaïe ba Daniel ba nini sanga ba Esaïe on les appelle la verset moko so Esaïe 36 makoma au-delà de l'Éthiopie il y a un pays coupé par des fleuves. C'est là où j'ai mis mon esprit et mon âme. Et les pays là, miel, c'est pas des miel. Au-delà de l'Éthiopie, il y a un pays coupé par des ruisseaux et par des fleuves. C'est le Congo. Là où on coule les diamants, les zinc, les cuivres, les coltons, l'uranium, calcaire, fer, argent, bois, l'eau,
Terre fertile. Terre arabe. 80 000% ya terre arabe. Si vous avez une réserve mondiale, vous comprenez la binote mise sur la binote au monde en Montina City. Pour la nini, bon Zambé, il y a le Kouta, il y a Fokor, et puis Versana, Esaïe Lobby, les pays coupés par les fleuves, c'est là où j'ai mis mon esprit et moi j'habite là où on coule les laits et les miels. Les laits et les miels, loin les amis. Balor badiama bazangi ba kuivre babilo kola totangi très bien pays na ngwa après Éthiopie tozo ya na Congo tozo ya boy pays ni na ngwa ezala couper na ba rivière c'était oui que Congo il faut aider ba payer belé la maille très bien ba payer belé zo kota ba sécheresse ba lac belé zo ka ba fleuve belé zo ka très bien parce que Congo il faut aider Afrique na maille makasi mais na ba pompe ya Congo maï Vous comprenez, na pekisi bilote bolanda kimbango liputa mais vrai kimbango na bango mibale oyo aza muturonte. Je sais que maman on a parti à Suisse au tek bon kimbango liputa aussi ndoto na isa nini ah mais rola zane mutabindoti la na kenda ikuna esprit na getale bo alota bandoto trop merwa akabula la famille na bango likona bandoto na yozo lota bandoto trop zo liaka ba poiron na Suisse. Tant on le dit Kimbango, il y a pour là la bataille de Bossa Mossolene. Mongolo jour à lève, mais ils allaient boquer. Bindoti là. Alors, la pampamba, il y a un grand maître, les canaux Mukilio, Balota, la Bamote. Bao va les cailles Kimbango, ça. Vous voyez bien monter. Eh, le code du point, ma madame Nicolo. Ah, Matia qui tient Pantani, crrr, mindel tout, à Zongi. Le code du point. Le code du point, Bamboutanchiri. Yo va dire que je ne pas au Congo. Mbutanchiri na Est, kuna sana ba dernier miracle. Ceux qui m'ont allé né en 1921. Bon, bah 1821, bah 1021, bah 500, bah 521, bah 121, et ça bah 321, et ça bah 21, on est égal à 1900. Donc on est en 1900. Bah 21. Pays les pays où ça n'a pas ventir mais là comme nazala ngala mokili batata bazola tanga na ibisabino vérité corps waneza na nkamba il y aura une génération bakoloba nango ah le couteau eleki to bimisa quoi te pas vérité to bimisa on a des stars ne ba bimisa ki ya sango on a Italie pas drapio bon bête en internet pas drapio a fait 123 ans à Polakate. Mais tu viens d'avoir beaucoup de place en haut. Na loba kiamo. Loba kiamo émission passé il y a presque. Et tant ça la nouvelle là, Mvemba nga ko sa rébellion na ba Congo. Jean-Claude Mvemba. Et un mécaté. Hein? Na raison ni. Et non, ti valeur. Na raison ni. Na raison parce que yo ibite que minere ndenge bili kuna ya danse, ba chinois ba découvrir on ba américain faut pas qu'on ça trouble pour ba ngombe ba loyiba. Pour ya trésor les cas déjà kotoa. Oui bien monté très bien. Les Français ne font pas de ça trouble, la famille président, la famille ministre, comme ça va Congo net, il y a des gens qui sont zone minière. Ils ont récupéré na côté est ça vous monde y a la trésor public qui sont sauvés. Et qui n'a pas poche là-bas. Payer marché en 2 mois. Battu tout. Bazolo ba kimbango wala tali pota bazaba ti valeur ba belge ba yebi ke o nga zolo bizarre son vrai kimbango ala tali pota ti madame tout le roi ça bon commissaire Burundi mi bo expliquer bon moi de tête kimbango eza neti ya roi Pelé ba tête na biso ya mwana neti ba Mark Tyson ba Ali bo tuna ba tête ngote donc c'est une histoire bon moi ba Mark exploitation de Kendara bona ba tête ngote tête ngoya mwana ya bah il a besoin qu'il m'a mettre dans la photo on est années côté au moins moulili oh n'est ni bon maman moulili côté c'est rien est-ce qu'apparaît à photo ezala en 1921 boutique on va mentir ok Coco eza faux et solo nga me confirmer ngunza ko alobi ke kimbango aza vrai so kimbango isa alobi kimbango aza vrai na osenga gouvernement comme comme pour la rater basala ngo Aden na kiangani
Bon, mon avec des mandingues moko. Comprends? Très bien. Mais pour les gens en Belgique, si on va ça dans ADN, on va dire que on va faire des bolos, on va polate. Bon, mon avec les aïeux, bangoté. Bah, il est comme côté. Si vous père wana kapata, muta kapata, yende si vous muta bota ba diangenda. Ok. Oh, atelinga temba ya le studio. Mpeve le bana ba si jour wana oyo kana fois kimbanga on a ki pas vite. Yé mon kimbanga o la tanga o yebse yo. Je peux bolir te bima mukolo wana éviter. Très bien. Alors, Coco, tout le monde qui bongo il y a presque longtemps. Appellation là, c'est pas là. Coco. Coco. Inketa. Tout le monde Coco, tout le monde qui bongo il y a longtemps. Au Barabongo Makambo, il y a roi divin. C'est le roi divin Moko Aya. Roi divin Allah Tanzoto. Tout le monde oh le bangu njaba sangani. Puis bah comme ici bongo Masambo qui dit roi divin. Maintenant une question Moko. Est-ce que Oebi Mbuta Mangelesi, donc Fumu Mangelesi, ou bien Ngunza Mangelesi? Mbuta Mangelesi na yebi ke azali chef suprême numéro 1 Mbuta Mangelesi. Ya bangunza nyonso oyo ya République démocratique du Congo. Oyo yebi. Onga na yebi. Est-ce qu'on dit menaka pays? Kondima eza na divinité to na bonzoto. La divinité premièrement. La divinité à Bonzambe, si on dit que c'est que vous avez posé le mot. Ndimande molimo ezo sala kati na ye. Ok, c'est molimo sala kati na ye ce qu'on dit. Il y a moi fait ça kati na nga, il y a moi c'est pas kati na bato nyonso. Ok. Mais message comme message, na monaka une fois assemblée là dans le stade pour na ba koko ba sepe. Et puis bato nyonso ba sala prière le stade wana, ye kaka moto asala prière. Il y a convoqué kaka yo. Convoqué kaka la prière. Nzambe ya bakoko na biso. Nzambe ya yaki mpavita. Nzambe ya mfumu kimbango alobaki simo kimbango teme ya mfumu kimbango di antunwa. Bino kimbango sambela ka mochaye kutu na babateme ba pesa ikombo simo. Ngabe komo na ngajante yo ka yo be nga ngajante. Etikala ka mama mona tilelo bazaka simo kimbango olotaki simo. Olotaki simo kimbango. Oui, il m'a conseillé ma campagne d'aider Jésus na croix à me mettre à ok, Simon de Syrien. Ah, Nzambe na ngaba congolais. Simon de Syrien. Yo! Avec le salaire de Nikula. Pas de nous qui ça kimbango na makamba Yesu. Kimbango yele makamba Yesu te. Kimbango ya kike bino ba belge bozo diriger bien te. Bola kisabiso ko Nzambe na bino na lingi yango te. Ndenge nga na za sikoyo. La ligne na ka Nzambe na kimbanguiste te o masambukidiste o nkusikidiste soki banani wondadiste na badi la ligne yango te la ligne de boye biso vérité to ça la bino le côté kimbango balakisa ki bino azala na ndenge mote na Yesu peut to yebi ete bobanga kadini pour dire ça les vrais kimbango o ya torse corps na epe boyebi place ça o eza nkambate belge boutique lobino abaki menere na kati mu mabo entaye kokutana corps mo eza supérieur que ye bationgo na tono ebimi bakotiongo na libula si debimi badiembiki yango elobi kati elobi batike lo corps wana ekofi bakende na bayebi ke soki eza na Congo là au dirigement si ko Congolais il faut tout mizongisa rentrer à nous-mêmes examiner nous toyeba kaka secret wana toloba na mundele zwa ya yo boko mona ndenge Congo ke varié peut-être bando sala ba prière moko soki ministre sali détournement d'argent nettoyer baki $500,000 à kenda 500 millions à kenda kana on a poto wa soki Nicolas Kaza ndenga ke wana soki tozali na nzambe moko so to sambeli alinga ozo problème comprendre Très bien. Au monde même minéré à comment des minérés bazula bango na kiyangi. Très bien. Ceux tozala ki ba chef coutumier bazala ki bomoko. Tozape capable to limisa. OK. Ngala vandi na lunda na bakoko seruti to vandi na lunda. Be vala ngingi to vandi na lunda. Ba angele tipati. Ba solo baka. Ba ya bazebele. Ba sekali mama. To vandi na lunda. Mais comment na lunda boke kozwa diama chef coutumier abile lo bokozwa ngote. Ali mwisiao.
Mais l'homme est bimaki. Si vous avez un chef coutumier na awa, mais tellement ba kota na monde ya Kimbangu Lukuta, ya Yesu Lukuta, ya écriture Lukuta la Bible. Moi est-ce que une vocation est simba? Exact. Ok. Ali vous barrer ba vrai chef coutumier au ba lingi ça ba richesse. Même si nous n'avons découvert la richesse dans le Congo, calamité rébellion et Kotakuna. Et ça la complicité dans le Congolais kaka. Mvemba déjà qui n'a pas Jean-Claude Mvemba. Tata Mark qui a dit Boumuguto bidonné. Moutoumora détruire Baba Sambisi ba Congo pour travailler qui na Kabila. Ayasu na ba Congo à cause de sa rébellion. Là maintenant, tu vois, baso bakunda Simon Kimbangu on encampe pour rébellion et kotati koto ana kuna pe richesse ezali. Parce que bagay bukande babuka ilomomba kizala na ngofo. Buta, Ndeta. siko awa koko toto ebelo komoko. Est-ce que ozondi malelo? Après toute la question il y a roi divin. Ozondi malelo que masamboki di yene oyo bakoko balati pour atambwisa bangunza lelo on essaie mabele Pour batambwisa bangunza te pour continuer le kuta gouvernement bimisela bango enveloppe. Baza mayele te bajwana ba maître. Ba uta ba poto te ba masambuki di ba chikeva. ba triangle ba babelo comme Bazo crier pour ba yebi que gouvernement bimisala. Si ba solo lindeni to ko sala poto bimisala. et si bakoko leta Na poto kutu ba escroquer batu bala. Batu wana na otangira ba kombo. ba tike va ba Bascroquer batu na poto ko ce sont des voleurs. ah on mona fumu tike va zali fumu kata bona logique tambo na bonya na boso soli Kasi to benga poto to sala émission a la mbuta tikeva to na masambukidi bino ba na poto micro ouverte yango yo bon tuna sko maman no escroquer banani tike boso ba na escroquer tikeva escroquer banani masambukidi escroquer banani total sko appel tsoke bando ya maman no escroquer ngate on yo ba masambukidi mambo sala allez c'est quoi tu na chez tikeva yo bite ko liaka ngala mu bolo ba la somba bantamba banini bali yo za ngunzu to senga $, ngunza senga $, avant sali za mutu ngala osala ba prière ofere mutazu mukanda témoignage ezali petit na nga l'insuccès ngunza l'insuccès monsieur le léopard sali abiman omoni prière yo betaki na nini na KTJ na zwa prière année passée na zwa prière wana na komiango mantamu na sambele wana keka songi na ba place na pesa ka songi na ba préfecture na bango songi nzini mbango ba mais yo pourquoi banda kana to pesa ko mukanda te ta choka zwa ah benga atindelanga je pense que taba $300 na kana uzongo na kisenzo abimanda kabeli opamba te na beti prière wa jara stafaraya zo yokanga makambo na beti kaka prière oyo betaki wana tata wamba mpungu tulendo saku muna bana bako evutula no santu lo yeso sila te kakala muti ya mvimba utulemvu kila mumama usono batavangi betu bana bwako bwako teti lomba lemvo wa banga muna zizi kiapo eza mama na prière sona episo kimbangu tabeta prière wana vadia oh ngala na prière kimbangu abeta va disparaître. Tozana mikando bakomake dibundu dia tata Kimbangu dia somukili mutakomango akufa na 77 ans papa sono lokebake tanga kufa ki bana na etele maba rasta bakoti na chambre père babandi kotanga or que père on a déjà comme na badiangenda déjà mikanda ansi wango dibundu dia mfumu Kimbangu dia sumukini lingomba ya mfumu Kimbangu e sumuki lubaki di mambo mamindele lu kote se mukati dia dibundu katu kidi alongwe bazo mamindele ba kote sinakati na kati ya lingomba yake place bakunda Kimbangu pro ezali ngai kenga na lobala ngana fungula mozolo kota na boya oyi réponse na zongi sa je sais na bina e papa so funguli mozolo na okuta batu badaya
Mais yo mon comme oza vivant, c'est que bakoro to eza na mausolée, c'est des eza yo. Et puis encore. Aïe ouais maman on a 19h. À 19h. La vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence.